maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. Mbote libota mbote bande konangai awa toza na boulevard Obisos Toebi boulevard Lumumba na niveau ya Kinkole, donc a toza na arrêt Kinkole pona ba o ba ebi Kinshasa, pona ba o ba ebi c'est bien a toza na commune ya Kinkole, donc a toza na rond-point Kinkole pêcheur Kinkole tout là, donc a toza na Kinkole, donc toye kotala lupango mo na commune ya Nsele awa na ebi que s'appelle Sabiso Makasi parce que ils a très bien et composition nango to dimension isa ya munene to kena na lupango awa toza liboso lupango to utaye ko l'accepter lupango mo to morcelaki, donc une partie o etikala ki yango to ko l'accepter bito place camarade wana uti azoya, donc on a place mira pembe kuna e bandi aroyati place sin eza awa. Donc ouais, voilà, donc place morcellement et salama nde yango awa, donc morcellement place a utiwana aketina suka kuna kubanda na colonne oyo, donc to pusana pona la tsine, voilà colonne oyo place sine ezali OK tina suka place camarade wana azali et ezana portail ya mukie oyo akokote la parce que par portail ya munene ekei na ngambo ya mutu oyo azozwa ndaku ya munene tokota sikona kati awa toza sikona kati tozo meka un peu ko expliquer place ba limite ezaleli, donc limite oyo ya séparation eza na tio oyo kiti tio oyo pona kotika espace ya 80 cm soit il y a 90 cm pour éviter que air tosa mur mitoyen batol oyo yanda kwa munene ekweya na mur ekota na ngambu ya mutu o azozwa côté ya annexe, donc limite na bango ekozana na pompe ya citerne oyo et puis na ndenge ya ciment parce que kuna déjà to lakisaki ekende na ndenge ya ciment colonne yango wana na ciment ban oyo place barre de fer wana ezali yango pe eza colonne, donc oyo ezali comme dimension ezali kobanda na colonne oyo tina suka mir nde camarade wana alakisaki bino ezopesa biso 18 mètres 50 sur 12 mètres sur 15 mètres 50, donc na bandeli 18 mètres 50 sur 15 mètres 50 et puis mutu oyo akozwa partie oyo akozwa annexe oyo tolobaki ba brique eza ba brique oyo mukolo na yango asombaki lupango ayaki kobombisa, donc azobimisa yango kala mingi te po akende ko tonga ndaku na ye, donc oyo nyonso akozala intéressé ayebaki air azosomba lupango ba brique oyo ekokende, donc wana awa tozotala donc tolobi mutu akozwa na ngambu oyo azozwa 18 mètres 50 sur 15 mètres 50 na annexe oyo ya munene ya une chambre ezana toilette, mais avant wana to tambola nanu na kata lupango tota na lupango ndenge ezali, donc annexe yango yo bon tozongela annexe oyo ezana lupango eza déjà clôturé ndeka tozomona lupango eza déjà très bien clôturé azaki na portail munene akena ngambo mutakuna o etikaliza portail ya mukie, donc mutu oyo kozwa annexe oyo ya une chambre oyo eza na douche na yango eza plafond et puis eza na bakaro, donc voilà un peu koto ndenge ezaleli
Et puis awa prix na yango eza $25,000 à discuter. Donc $25,000 à discuter. Aux en portail à moukier, aux en annexe, il y a mon nene chambre, salon, toilette. Et puis aux a forage. Donc automona awa eza mai mati li colonne citerne yango moroté, mais eza déjà na forage. Donc muta reçoit côté oyo arrosoir. Na puis ya mai na forage. Donc o ekoedeo erozotonga osomba maïté maramnyo so eza déjà OK. Donc aux en puis na yo et puis aux a sous na forage. Donc so cheka groupe mai et mati mbala moko ti otokyo kino okolemba. Donc voilà un peu côté onenge ezali donc espace ya rotonga ezali tolobi eza 18 mètres 50 sur 15 mètres 50. Donc dimension na yango wana en termes de mètres carrés yomoko soko beti on comprendre que le pango eza vraiment munene. Le portail mukiepe yango oyo mutu akozwa parti oyo akobimela na bandeli commune ya Nsele na quartier Dik. Lupango eza 18 mètres et demi sur 15 mètres et demi. Baché on a pris à $25,000 à discuter. Donc eza morcellement mutu akozwa koto il y a 25,000 litres, il y a $25,000 à discuter akozwa na droit il y a forage mobimba parce que forage et kei na ngambu il y a 25,000 oyo nalobaki puido donc puis ya mai yango wana tolobaki bilo nyonso oto oloba to banda kolakisa yango annexe yango wana eza na toilette na yango moko privé. Donc erba o kabola yi azana toilette na yango privé et ndako munene ekeina des toilettes. Donc bonne chance na ba o nyonso bakozala intéressé, tolobi $25,000 à discuter, 18 mètres et demi sur 15 mètres et demi, na commune ya Nsele, na quartier Dik. Bonne chance à tout le monde, merci beaucoup, bye.